Hi guys, mbote na bat nyonso bolanda nga place bozali. Lelo la memeli bino bloka sika pona ba papa ba deja ya kosepela mama na ndako poza ya kosepela pona papa. Eza na ngolo komo ya mukie me suka ya masolo. Oyo atala te etali yo. Pe papa so zaka yo moko eza nango easy pona kosala. Bolanda sikoyo nde na présenter bino. Toza na café, toza na sugar, sucre na biso, toza na water, mai na biso, toza pe na milk na biso. Eza ça dépend milk oyo olinga. Soko melaka fresh milk kaka yo, soko melaka long life yo, soko melaka ya green, ya vert, ya rouge yo kaka. Eza ça dépend ya milk omela. Café pe na suko bandela suto, eza ça dépend café oyo komela, café oyo olinga. Mais ba café ezalaka ba sorte belé ya makasi ya mwa pete eza ba sorte belé. Faut koye ba café nini oyo okosomba po osalela. Papa na ndako to papa yo moko mi salela à partir à 18 ans matin. Eza vraiment bien makasi. To melaka na biso ngo mais te ba eloko lini esalaka te. Bola mo biloko moke eza easy mais eza makasi vraiment. Ezo sunga. Café na fongola café na nga. Na sela de lutu. Encore mibale de kangi café nanga po café bima pe mpepe nazwi sucre nanga sugar na tape de 1 2 kangi sucre nanga nazwi pe mai nanga 1 Sili sikoyo ozwa oyo to électrique oyo osalela yango basi eza noir mais il va de changer ba couleur ngai na préfère nanga la sela machine nanga po ezala bien na lui machine nanga alingi na salela machine nanga komi faut penda ko mixer ngo vraiment bien ko balola ngo vraiment bien et comme ka mwamba ezalaki noir et changer couleur bomoni comme ka mwamba faut penda ko balola ngo bien ko mixer ngo vraiment bien bomoni komita nice la bandaki na la sebe no biloko na saleli résultat nango yango yo et comme penda chocolat vraiment faut ko mixer ngo bien comme ka mwamba siko na nini na sala na chango na ba verre nanga chango ba verre nanga oza ice na yo aussi afu la milk nanga sko na ota milk nanga bomoni nde na tie ba mesure a milk nanga bomoni nde na laxine nde na bandisi mozui lutu nao moko tina kati nga vea nangeza penda mulai omoni ndenge nasali biloko nanga nyonso na laxine ndenge nasali étape na komi nango yango oyo tokotiaka mukie po yango pezaka mwa bololo soki pe omoni olinga no gua ote otie gua oyo mukie pe me pona ba papa anga la préféré botia toka pona biso basi esala biso mwa feeling kitoko kande ezalaka ba papa boko omela ka boye simple ka boye non la sabino sko na ta coco powder nanga monde esali sani mwa jar na verre oyo alingane sewe o ati oyo
ebele ebele penda pete moke kaka ozwi otie wanjo balula yango boye wanjo mix yango boye wanjo balula yango boye bomona yango eya moko ekebanda okita na se ekesangana ta likolo na onde esangani déjà miliki esangani changer couleur onde esangani bomona la sini eza 3 sortes oyo na tie te eza 3 sortes yango na lakisi bino oyo ebonga so bomela yango olie déjà kolia mpe mingi te kolia mpe singa mpe basemuni mpe ovimba libumu te baloso te kolia no mpe kaka mokie opemi na bapokwa wana bovanda na ndako bota tv mama to papa ye moko osali yango omela yango guna yango ezala kwa whisky soki osali yango vraiment bien guna yango ezala kwa whisky lokola amaula lokola milkshake echange kaka soki vraiment olandi nde nasali osali yango bien ezala kitoko mingi soki mpe mona osali yango omona teste nango ndenge nga nasaleli na ndenge osala yango ekokana te okomeli ngai nakoyebi so bien ata na phone ata na message nakokomela o ndenge biloko kokosala me na café pe nalobi bien na café eza café na café bakafe ya pete eza ya makasi mpe ezali fo kozwa café ya bien silisi sikoyo naoza glace na nga mona omeka botala esei ya bamama Frida Blessing TV yo boye na biso mwa bololo na nzoto bapapa esala mwa bien bololo na nzoto papa na yo moko mama po kotisi su bololo na kati nanga mibali bomoni nde nasali oyo vraiment ezosala mpona bana mibali soki vraiment oyebi koza mpena mwana mobali ezosala vraiment eza ya fresh eza te kaya oyelanga mundongo oyelanga biloko boyebi wana bobanda kolia yango boliaka kati lelo bomoni kelongo te mais oyo eza ya fresh batika yango na bashop na biso oyo surtout boyebi botala nde nasali bosala yango vraiment bien so oza mpena mwana mobali obenganga otindelanga message eza vraiment kitoko na mwa kobeta yango ta 2 fois so ozwi café ya bien naoloba café ya bien ya makasi bololo wana pe esalaka bien bololo wana vraiment esalaka bien yango nalobi bila bapapa natie nange eloko te esu mpona baglaçon soki miliki na yo eza malili kotia na yo glaçon te kotia ast osali ka miliki ya pamba oyo euti na frigo ya malili nde osaleli soki miliki na yo eza moto ndeti oyo yango eza moto wana otiaka ice moko glaçon moko to de po epesa yango feeling moko kitoko malili wana esalaka mpe goût mais bololo fo eyokana so otie miliki ebele ice ebele eboma bololo fo tia mpenza oyeba mpenza ndenge osaleli merci na bato nyonso bolanda ngai thank you na everyone oyo bolanda ngai omoni nde na bandaki mpe nakomi na suka drink na biso ya omela yango oyo eza vraiment kitoko soki osala yango bien papa bana mibali eza vraiment kitoko merci na bato nyonso thank you for watching me merci nzambe apambola bino apambola bato nyonso na baconfinement oyo na balockdown oyo ovandi kaka na mama na pokwa obandi komela masanga mpe te se valentin ezoya bokoki mpo kosala yango na place ya masanga vin whisky bomeli na bino oyo na pokwa